Saranaté pour le bien. Mais le bagage parce que qui nous a biso tout. Mais na sentir déjà partir à voir que. Effectivement makasi mais le rôle moi saloba qui kende ngana zana mamebele et puis que ministre atikela qui charge ya organisation ya Papa Wemba akenda na minute yo auti da cimetière sur quoi zo kende na ndaku ya vie veut beaucoup pour ibinda kwana ba ochango musée et puis ba osala studio munene pour na biso ba artiste pour to bo sala veut beaucoup te ya ngabina pesa bino mingi programme wana ya ngomoni na awa et puis na poko a grand lelo toza na Pullman Salfo Bazawa vena biso Kofi Olomide pe Rosala Feregola Rosala ba Papa Griff bana tu ya Viva Redi ya Misi donc tozala na ebele parce que tozo kanisa baoba ya musique na biso alors sans arrière passé ko eloba yoko tozala na bomoko pona ko kanisa evi beaucoup en tout cas et ça bien makasi tokuta na wana lelo na poko une pensée à ces grands artistes qui nous a quittés, qui n'est plus avec nous. Mais les autres en a quoi apprendre que l'Union africaine a décidé que date du 24 avril et comme date il y a journée à musique africaine et à l'occasion à la mort de Papa Wemba. En tout cas, c'est une bénédiction, une grâce pour la musique Nabiso qui combo la musique Nabiso tika la bongo ezotangama à travers ba grand local à Papa Wemba atika biso 6 ans yango qui n'est plus avec nous, mais les lots quand même bazotanga combo na ye donc l'artiste ne meurt jamais, Ndenge Balobaka, et il vit avec nous à travers ses œuvres, à travers son art, donc et ça a bien makasi. J'ai ça que tu peux y. Des retours na kata culture pays. Des fois te. Na konela na kitamba. Ya foko. Kombo batini ni kubalande, kubabakiki, kubavandele. Mosabili Boso. Joyeux anniversaire Ben Sumpi. Pas d'autant la chose qu'on en parlait. La principe Corneille Chota. Sida ya Mbongo. Sida ya Mbongo. Corneille Chota. Corneille Chota depuis Paris. Voilà. On a célébration de qui nous mission. C'est la chose qui ne tape pas. Et on a célébré qui ne tape pas. Corneille Chota. Il retourne vraiment dans le mouvement. Via présenter Kingaï. Magemou les déranger. Parce que nous avons côté en Moula. Tous allés dans le village de Mba. Il y a le 2 avril. Oui, oui, à mois avril dans la Rabamboula Pamba Pamba. Donc, mais tellement d'aki présentation nanga pour via la kisa na batuka lingi mona nae et puis à la kisa na batuke azana likamote nanga ndi omoni azola kinga village Temba pour na représenter ngai. Je sais que tu peux dire que batbazolo batro to bana vena britande le gande ezara. Je sais que asili tayo ska rozonga culture pas nous azaki na makambu tozo ya zonga na kozonga tepo asa usasa ba bilo na yemoko azobeta beta mo bilo na yemoko. Je sais que asili mais je sais que asili non artiste asili parce que ozoka d'abord malgré grippe mozoka vibration à voix to bande ko travailler to kanga ma beau côté mais ko tala ne makambo zo kendele na moninga na ngajo sidina na sala isko fi ozo comprendre na bikité malamu na zala na vie qui na dala na moninga na ngoto zala na mais je sais pas zondi oui je sa rozonga parce que na auto solana ya na Turquie azoya kalami azoya pena pour on ça on est parler na biso et puis lelo wenge o basenga bango ba pardon bazonga na babeta bandole mais mokolonyo se kokaka ndenge biso to ba na verbe mokoleko ki le 30 juin biso neti biso bana ba wenge to kozala vous comprendre ngai na van na lala na butu boy na loti via benga na téléphone to kebe je sais neni président no wa c'est quoi toujours que no double Bercy ya solo na surtout moi na kongi oui et les kabongo après na yoka ba rimer na Facebook vetanga oti poto aye à cette émission nan de kono nana boduga ka awa albi o eza moi de la femme toza na posa G7 na josidiena bazonga mouvement via mekitisi devant ba maman à l'obité ndé non lobi pour na ba maman bazonga na mouvement na beto na tali rediffusion na tali émission bi oh quelle bonne chance ouais na komisa nzambe na beto maman na mona ina ndoto ya donc na bengi ka vie boye
Allô, je sais mais comment obélisa biloko sebela ya kaka déjà dans mouvement. Donc eza makambo nzambe. Obélisa biloko sebela déjà. Obélisa biloko sebela. Biloko sebela ki na oyo obélisa ngo. Donc il a zonga imba moko na kati ya mouvement. Et puis lelo namoni Valérie yanda kuna ngai. Lelo naoza biloko na tout yanda ko za changer grâce à monstre. Pas même 2 mois. Obige na beta tour na mabele ko tena singa bia je sais que luka na kara au pays mikolo bani nga à ce niveau va auto ngayo ko tena mais ça lié bien te sango futé lango tikete sango yo ki wana ezama ya solo donc etanga mate nyoso biso nyoso na moki futo za ba leader ngai na bongi na mosa oyo koloba na ye alobi na ye laskoni mbunza bi makambo yo so la gidai wa koloba lobi na ye na ndenge na koloba ngai sengo na ngai famille na ngai zala bien bana na nga batanga classe nga mugunde na so carrière na yo carrière na ngai talandi na lata ba versas boye ba makambo do na ta pepele même Didier Lota big manager big manager ko meka ko su ko bouger te donc na kanga ngana za exemple ya bato yo okay yo ko kite ozongi bondi mela ngai donc il olendo tina telo ba josiena ngana za na vie na ngai na vivre très mais je sais ko ebige ba yebio mingi na concurrence wana sala bila do beta koto je sais ka do beta koto bila do beta mais sikoyo adversaire aza suite pozoni kuna ndako na yo moko esika ba noka tsekete na mososo bo beba na bo yo na mososo bien ya kosakana te sikoyo biso bien ya kosakana sikoyo concurrent na yo kozana ni pose chaque fois bebisa ba plan il faut ça na concurrent mon non nga tong na bimaki je sais ki na beti ba mande mwambwa na sali ba interco de marcation et comme photo que biloko na zolo balba ba on de biloko kala tozana yo awa ba male mambo interco de marcation ayaya di kundulu bef etika banguba bina kaboyi mange maria a sauté comme ça ba rese ba chofato kota malewa jantia tolalite moja kutu tolalite simba kotoyo kendo interco de marcation siko mikolo tozana soki soda ozela mwasi atelema ndeni biloko to wolo bango mingi te parce que o bamba zolo épaisseur obi titre bord na biso donc ba continue pe na épaisseur on il paraît déjà épaisseur et c'est là que déjà non ngana yema donc yango ezaki pusana no kuna na pusana kuna na vandi okota na wana koti wana na pesi mois de biloko on eza entrée ou benga ngwa so no dami na fête wa entrée après to yeba ndeni to yana biloko mso asika sekeze mais na travail makasi na pesi déjà pas bloquini na pesi yo pas bloquini pena pas bloquini na pesi yo yende na tomona na pesi yo muni na épaisseur wana ngela ebe na épaisseur o pesi makambu et puis ozi makambu normal voilà donc bato apesa nga chance yo bapesa nga et puis naza pembeni ya monstre nazo banga rien ngai naza lo wa koni na bo samu sute à part gozika na bika ko pela no pelela bango ne pesieri ya kosakana te pona ke bango na système ya wanyamile na animation black ite esenga yo jour mususu na signaler yo mare pa coulisse et pas vieux wana vie na kosola ka très kitoko oyo tali ne to travailler di ya kosakana te black ite chef toujours mososo chef na biso Eclipse mososo Yesu na pesi mbote sikaza obi ba daibege ko déranger yo binga ga chef bani ngai depuis la kota kitira na zana chef te mais ba chef ba jos di o comprendre que te na zana ga bongo nga za ga bongo na lokola nzete sima na liboso nango ba na te na za ga bongo na makambo na makambo na village chete momo na kina kota kina ba chaussette na munyo na sultane na mwinda na za muta makambo ngana muta makambo ba mama na mboka basala bilanga bagunza maka tala biso tolobeki nguba ona biloko oyo bokoka na bepesiere obige na habité bon tout ça sous Bill Clinton banini te ya bozonga te parce que ngana za de G5 ngana za na de G5 ya mata kitanga yo na senga kai na mokili pusana kuna ngana vanda po Kongo za ye moko te okay mutu nyoso za na posa binisa Kongo tonga za na tala na ye ngai boyo ngana pesa ka boyo ngana saka boyo no biloko wana pana ngai yango lisute ina linga yango te ngai na ko prouver mutu te na yebe ko lakisa to soki nani osoki te
bato kaka elengi oyo makaki na kitira je sais pendant période de bana babimi bana babwaki bana banime bana ba oza mona mo azola muso biloko nzoto na animation mikolo na nde ko sepela na petit na kabuya machane po kabuya yikapi ko lobi be mokolo ogozwa netika lelo nazwi donc conseil kabuya pe lieu be zembeli wa ko na ko mozwa ko ba biso te ke no ko karope ba commissionnaire ba do ate o te ya likolo ba ni moi lo lendo na papa na nga ezongeli normalement non mais c'est ça qui faut ça plaisir makasi parce que c'est vrai que musala oyo bobani na bo umeli na ngo bo beti na ngo mikole belé ezo senga pe yango pe futa bino e pe sabino pe makambo banini po lobby makambo so emona na pe surtout que est grave afongoli motema ya fongoli motema et puis tozo nga mokote petit na biso mimi sexy bazali et bazonga ki petit na biso sumiko bana chao bango pe tout bazana mouvement normalement to sala ki via sala ki IGF avant na ya mais lobby bazaki na tournage ya clip ya nzembo ya CNSS société na biso à l'état basa clip nango donc dimanche okuna déjà ko lekala sur na kini 24 ans pour bato ba ko sur PCR et bimaka ba ne c'est donc ne za boy déjà semaine tozo collega mo biloko mike donc ti ba fin semaine déjà to bandi de enregistrer mes PCR PCR eza na maxi single fi aza na nzembo moko comme paracetamol na générique mo PCR biso to bede biso peut biso to ba dose unique biso to pété ga dose unique et puis ça la mo bogar mo boy et là 3-4 génériques T quand PCR wana bozwa et aux amakam voilà en tout cas biso ça biso bien makasi to yoka les sous pression wana ya Nyamuragera ndeka rezalaka vraiment et ça bien na bandeko tout balingaka culture pays vie et puis ba sepela na je sais que tipo en tout cas vous allez sengo makasi je sais que to kabona kala mingité le dernier message aux anongo pesa na ba fan na oni surtout message ali to travailler dans coulisses depuis na ki mouvement vers senga to luka place moko o to na ko yapona na bisa na public ba linga ba mona rabiso pa même na ba répétition o ya public mais pour le moment tous on a travail PCR donc semaine tozo bana to bani de scope ça la ba enregistrement il y a PCR générique qui dans nzembo na paracetamol ba to apesa nga confiance pour na ozala mo mukuse po bande ko musupe bazali na ko remercier la Skoni Mbunza Papisa pour chef de ville na pesio moté et puis Gelo Oise quoi joyeux anniversaire mon frère ici Kozali to benga go Magaiver ce qui na bosanité mama ni mama 3 fois hein koleka bango quoi maman na Janisia na pesi mbote lisusu na masana Golbiki à la pneumatique Fumo Ribin tout soutenir Nyamuragera Pochango ko yate laisser la talaku abele la Chango tongo midi pourquoi ezalaka na bosanité petit na nga musée bakala gouvernement tempo balé mobimba bana tout ya Chango Nyamuragera ye en tout cas Nyamuragera biso c'est biso plaisir makasi en tout cas tous joyeux mais avant tout kabona na lingo sa biso tamo ba séquence mike kaka ya ba biloko wana côté de banana ba malema mbwa côté de kinana ba boni papi louange bon papi louange azali ayaki pe awa bo sala libala na ye sali mo libala na ye bon azongi déjà à Paris mais to solaka c'est un frère à moi to zakana na problème té to solaka biso tout na ba josie na to zakana même moral donc elonga mabezate ba Nasdaq bango tout makambo da ba dudu cheke mokoto bango tout donc kitire yali yali donc ngai ngandi mundu na luka makam bamoni siko exemple nanga er yango bolo baka ndeva to décider les super va total moi liste na ye ndé ba voyage pesali to la voyage à États-Unis to na Bruxelles ba mo de belé auto zana o via bisinga na bisa ba public ba na calme azana bino na kin pa umela gito na poto aza vraiment na kin tata udila tsangwe maya huyu vula na muziki ya bana kitira ona le kanzela bato nyoso misonye na bala ese grave ya kotalange huyu
merci à trop, merci à trop. Isaac Maïnabi qui va passer Télimingi. Merci beaucoup. Donc, la journée, n'a comment il y a mbalé sous 1000 appels internationaux. De à côté, nous sous n'a pas encore redouté. Nous sommes des grâce à Nzambe et puis monstre d'amour. Vraiment, en tout cas. On a profité de ça, maman Claudine Louyeye, bon dimanche, c'est Sigani Nazali Kota Labiso. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Aristote Ntoa, mon ami. Merci beaucoup d'être ensemble avec nous. Aristote Ntoa, merci également à Bandegono surtout. Kadri Sekadebri, apprécié Pembote, Aristote Ntoa. Et puis je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Maman Abotingaï, maman Elise Mujinga, anniversaire na Elelo. Et en tout cas, maman Elise, bon anniversaire à toi. Merci beaucoup. Nzamba Batelayo, Abaxelao, Lucio Mikolo, et Sikani Nozali, maman Elise Mujinga, bon anniversaire à toi. Bon anniversaire, encore une fois de plus, na Bandekono surtout. Moïse Molé, Moses, merci beaucoup et bon anniversaire à toi. Le mari de notre amie Sarah Nzembele. Et vraiment, en tout cas, Sikani Nozali, Sarah.